Arrivé à Barcelone na Kisasa eluki makambu balobi Kisasa tombe pona arrivé ya Barcelone na Kisasa. Bandeko nanga mbote d'abord mbote na batu nyonso obalanda Irsil Botelo ya TV bambote na bino esika bozali. Kaka na système a bien na ndenge moka bien de toyebisaka bino soki eza mbala no ya liboso okoti na chaîne na biso vraiment au s'abonner, au commenter, au liker, au partager et au sala malamu mingi. Na ndenge moko ya bien na système moka bien de konanga soko koti au tie j'aime, au partager émission na biso et au sala malamu kitoko makasi nde balobaka. Bandeko nanga à faire voyage ya Barcelone, à faire retour ya Barcelone. Ezaki na nou voyage na ye, ezaki ba makambo bele surtout na kana bango ya ba comédien. Ba makambo bimaki bele kande zalaka eke zongi koto o Barcelone kutu o Barcelone ye ko sundola mwana o Barcelone ye ko sundola mwana pa mobile na ye o Barcelone ye ko bwa kangunda o en tout cas ezalaki vraiment ba nungu ya makasi makele ezalaki mingi tangu Barcelone akendaki poto. Toyebi biso nyonso ke Barcelone azaka mwasi ya RK Mutianga vivra na poto banda kala donc RK Mutianga vivra na poto. Barcelone asala libala, Barcelone aza marié babalaka ye asalaka mariage coutumier, RK Mutianga balaka ye asalaka vraiment mariage coutumier na ye. Mais mobile na ye ayaka te, mobile Barcelone azaka na poto mais ayaka te na libala wana ezalaka mariage moko, ezalaka mariage par représentation. Basalaka libala bapesaka babiloko nyonso libala Barcelone elekaka vraiment kitoko makasi. Libala wana tango eleki kande ba comédien bazaka ba makambo ebele libala wana tango eleki kaka ba comédien o bayaki ta fête ya Barcelone bango peka ba comédien o babimisaki ba makambo ebele pona libala ya Naomi Barcelone. Bamakambe bimaka ebele penza o Barcelone azaka mobulu o Barcelone boyeboye. Alors comme Barcelone a vivre na mobile na bien azana abandana mobile ne banda kala. C'est la même information de toyo karake mobile na liboso a vi na ye wana ti bayaki kobota barka po Barcelone azana mwana moko ya mwasi o toyebi biso nyonso po apostara mwana e penza mingi. Aposta barka mingi Barcelone apostaka barka. Bandeko voyage Barcelone ezaki penza matata ezaki mo makambo bele bimaki na kote na ye na famille mobali na ye ba makambo bimaki ebele. Komona Barcelone azaka mosa RK Mutianga banda kala déjà ton RK Mutianga azaka na kin couple na bango azaka nango déjà menacé depuis kala. Ti RK Mutianga yo kende poto en tout cas couple na bango ezalaka toujours menacé. RK Mutianga nanu a kitaki nte banda akenda poto dona azonga na Kisasa te. Ndepe ato mona kabata poto, ndeto mona abata poto penza, abeti mwa tour na Kisasa, abeti mwa tour na famille, abeti mwa tour boye na kin bilenga kin ya kande binyongo boyebi. Mais Naomi Barcelone barka nanu nani RK Mutianga nanu azonga kinte. Donc RK Mutianga banda akenda na nazonga te na tomona RK Mutianga na kinte eloba marqué azara na problème mukanda do boyebi ka mambango ndenge bimare bele ana problème mukanda yango na RK nanu azonga Kisasa te. Alors Barcelone akendaka liboso ayaka ozonga auta suko kende ana mwana e na ndenge auti suko zonga kokende ya Barcelone akendaki poto bandeko nanga ezaki ka ba problème na ba problème. Tango Barcelone ake poto bat bafingaka ebele bat balobaka oyeko tika mwana yo mwana wa mwasi oyeko tika mwana na poto mwana zana mukie oyeko tika mwana papa na ye yo zonga kinyo abatu balobaki penza batu musu babimisi kutuke oyeko sundola mwana na poto pa papa na ye po yo zonga osa kindumba. Mais bato balobaki ki Barcelone ayeko sundola mwana babosana ki Barcelone a vivre na Kisasa. Barcelone a vivre na Kisasa mwana ana papa na ye ana poto. Toyebi biso nyonso combien betidi ya poto ningi zara bien. Toyebi biso nyonso congolais nyonso ayebi ke betidi ya pays étranger eza kitoko makasi koleka betidi ya mboka na biso.
toyebi yango ke mutu soko sisi classe na pays étranger ezaka na mwa influence pona ozwa musala eza na mwa influence ebele ke na mboka na biso wana penza toyebi yango peuple congolais moko ta kuwanga na eloko wana toyebi yango me na lobi te ke na mboka na biso batangisa mabe po biso baoyo totanga biso nyonso totanga na biso na bakongo wana eloko pe mabe batangisa eza te me na moya lelo bato bakoma mingi ko préféré da bato bakoma mingi ko préféré ke bana na bango batanga na ba pays étranger et surtout RK Mutsanga ye moko aza na poto alors aolinga mingi mwana akende a rejoindre ye kuna altsala betide na ye na poto tomonaki RK Mutsanga yambaki Barcelone azaki na poto bayambaki ye très bien et pas ya mobali na ye en tout cas kokoma Barcelone na poto malgré batu lobaki malgré batu bafingaki batu balobaki o esengela ye baloba mais ezalaki vraiment makelele makasi te par rapport tango princesse ayekoya na poto. Il paraît-il RK Mutsanga zaka na ex na ye moko babota na ye mwana fi yango zaka soki na poto e fi yango so pe fale RK so mukanda soki na sima fi yango ti lelo RK zaka sans papier ba makambo ebele o ebimaki na voyage ya Barcelone mais batu Barcelone ye moko nga na ye baka Barcelone ye moko asalaki émission alobi ke a voyager na document na ye donc elakisi ke azwa mukanda déjà ya poto kala donc ana passeport ya poto kala o ya azwa donc azaka na mukanda na ye a voyager na passeport ya ba congolais te preuve ane ke tangu Barcelone akutanaki na Luna miezi Barcelone tanga kutana kina Luna miezi alakisaki Barcelone alakise mukanda na ye rubike azwa mukanda na poto azala na mukanda na ye mais malgré ça malgré Barcelone alakise mukanda na ye malgré Barcelone alobaki kazwa mukanda na poto batu babande ko continuer toujours ka ko ebisa Barcelone kazan sans papier mobile na aza sans papier ba anelo côté batu ba finga ka Barcelone rozonga Congo rozwa papier te donc ezaki vraiment moi matata bande. S'il vous plaît la famille sur les ambalano ya liboso au continent Irsil Botela TV na système moka bien sombala liboso vraiment au continent Irsil Botela TV au s'abonner au commenter au liker au partager aux amala mingi de ba partage na bino et za kitoko makasi ba abonnement na bino et ça la biso pe bien. Kaka tango ba nungu ebimie bele koto ba lobby koto ba zongisi boye koto ba lobby koto ba zongisi après to komona voyage ya princesse Ilustar bande ko tango princesse Ilustar a voyager kokoma princesse Ilustar akomaki ekotaki mbutu po boyebi bino moko mamba princesse boyokaki yango na internet awa princesse a voyager ki direction na mobali na ya voyager ka kendaki libala mais libala simba kite et yaki kokota couple ya Barcelone na kati en tout cas couple Barcelone ba finga maki grave mobala Barcelone akotaki na likambo yo po mobali oyo abalaki kute o alingaki princesse o abengisi princesse na poto ipare azaki camarade ya mobali ya Barcelone. Alors mobala Barcelone akotaki na likambo so bolandaki be mission o kotaki ndenge mobala Barcelone akotaki na likambo yo ndenge mobala Barcelone afinga maki makasi na likambo oyo. Alors bobande kotala ti Barcelone bande ko saba live na ye Barcelone saba live mona mobile n'est pas au contribuer na maloba so ba accepter maloba. Alors ezaki vraiment propreté pour na ba fan union ya Barcelone ezana batebele ba sepele nango te po moni makamusu esuka ka basi na basi makamusu ezala te ke neti mwasa pelisi caméra zolo bo mobile pe kuna zolo bo mobile pas zo baksa ba mwana ba pilpil et ça là déjà bien te. Alors ezaki na ba makamoke bimaki wana ezaki concernant belle famille na ye ya kala. Donde Barcelone bande ko loba mobala ya princesse wana so pas compte donc a kotisa ki na belle famille ya nani ya mobala Barcelone kala donc mo sina kala kotiaki ba kotia mo sina kala na makambu donc ezaki kita kitopesi mbwa boyi. Alors comment na Barcelone a zongi toyoka ki ke bakozongisa Barcelone e ba osala tout ba refoulé Barcelone ba liba zongisa Barcelone na kisasa. Alors tovande ka boye to moni Barcelone a zongi. Est-ce que ba séjour ya Barcelone esili to bazongisi Barcelone na kisasa kozongisa ye ya kozongisa. Po Barcelone tanga kendaki alobaki teke ake libela na poto. Alobe bongo te.
Barcelone azaki clair ke akende kotika mwana atanga me aokende mbala moko tatiki mwana ye azongi. Il faut avanda nanu mwana banda classe mwana mesana amuni peneke mwana mesani nde parla akokotika na mwana ye kozonga. Tomoni yango ekokisami mibatu balobi o esengelaki baloba Barcelone azongi po ba refoule ye Barcelone azongi po na boye. Alors ata Barcelone so ba refoule ye eza nango problème te yende ayebi bit nini oyo ye azongelaki. Mais na yeka koyebisa na batu ke toyeba ke Barcelone akendaki poto libela te. Alobaki te ke ake poto libela akendaki pour kazonga. Mais comme akende kotika mwana akoki jamais kokende ka kias atiki mwana mbala moko azongi. Fo avanda amesana mwana mesana na classe mwana mesana na papa na bango po baka asala penda mikolo ba nebela tikala omuna papa bango te ba nebele abando omuna papa bango te alors fo mesana lisusu balukaka ndenge nini ya otikala ndenge nini ya babando ketiki na classe ndenge nini babando kezwaye. Donc tout ça est lié temps. Makama princesse eye koya na sima princesse te mutalukelaki alukelaki na Barcelone te mutalukela princesse mobali. Alors babloko wana nyonso epesi vraiment malamu te bandeko yango toye ko signaler que Barcelone azongi na ye te po ba refoule ye mais Barcelone azonga ki po ba séjour na ye ekoki yango Barcelone azongi. Alors ata ba refoule te ezaka ka ye po atiki mwana ça ki ke ba refoule ye bange ba refoule ye na mwana ye. Donc pour dire que Barcelone atiki mwana azongi po esengelaki azonga. Merci bing na batu nyonso o balanda Irsil Botelo TV vraiment ba merci na bino esika bozali kande toyebisaka bino bandeko na nga soki eza mbala na ya liboso otombe na Irsil Botelo TV o s'abonner o commenter o liker o partager et o sa malamu mingi. Donc ba abonnement na bino tozalaka nango besoin ba partage na bino to zalaka nango besoin wana bomoni bongo na laksi bino nzela ya Afrique du Sud. Donc Kobanda Fichouk ti Samostown batu bazana Afrique du Sud bayebi ba quartier oyo natangi. Alors bandeko nanga bo s'abonner bo commenter bo liker bo partager et osa malamu mingi. Bisous, bye.